Quand vous avez mon bateau, au tien n'andako, yeba que moi c'est l'ingakazala, au chéri rien, au zala na intention, mouke mouke bengier, mouke boue moi tour, mouke boue ozanaye, ozo salaye ba cadeau, kaka ndenge bozala ki ne bandeli, ti bon comme na kati ndako libala, ozala ne kaka na ba attitude wana, ozala na ba comportement wana, il faut la chérir, il faut l'amener ba moi ba cadeau, moi ba biloko moka bongo, moko boye o memiye, donc moi c'est ngaka zala à sentir que ça intentionné pas naie, à sentir que non, ozo veiller sur yé. Là où on a que moi c'est ça calme. Mais moi c'est moi na bato côté na ndako, au bandi ko s'embrier. Moi na bato komi ko souffrir. Moi na bato komi kolela. Pourquoi? Parce que aux temps on va dans le tu es tout le temps avec des amis, aux tout le temps bima. Ok, par exemple, rendez-vous, to ba fête, to ba blomo, ba bengebino, ba pour que kende quand même en couple. Yo moi sino yo tika kaika. Mais pourquoi yo tika moi sina yo? Pourquoi ta fêti? Ba camarade no ba ozalana ba sina bango, yo moi sino tika kaika. Et tu avances des raisons. Non, as impoli, non. À sa propreté, non, beaucoup de raisons au yo au lobaka. Non, ayebi kolobate, ayebi français te, azamaele te, tout ça. Mais tant yo linga ki ye, tant banda ki kolanda ye, oyeba ki te kayebi français te.